baza konyokwama eza na mobeko moko oyo batia kati na mwasi oyo azobala to mobali oyo azobala. Mobeko wana banani batie yango tozoya kolobela bino lelo libala. Yango moni libala ezali première bénédiction nzamba pesi na moto. Ezali première étoile o nzamba pesi na mwasi. Poete mwasi nde mutazalaki mutaliboso ya kobuka mibeko ya nzambe. Mbola mwasi na étoile ya libala. Étoile ya libala eza pona mwasi. Mwasi na zana étoile ya libala. Et puis mwasi o azana étoile ya libala. Bana abota kabazalaka bato minene. Wana. Tobandi kolandela ye. Tokomona mukolo moko bapesani rendez-vous na mobali na ye. Esengeli bakutana. Na 16h. Musu lundi na 16h. Lundi na 16h wana biso tokola telongia mobali na ye. Forma mobali na ye. Makambo nyonso. Tokobimela mwasi wana a partir ya 15h. Mbote mingi na balagnon sur DVM Daniel officiel. Alors nous sommes tellement contents de vous retrouver à ce moment. Je suis pas seul. Nazana Moussel Nzambe, le prophète, l'évangéliste c'est Vasco. Voilà. Frère Vasco. Nazana Awa déjà dans cette ambiance. Pasteur na kati ya fait pas kon Nzambe malamu. Voilà. Naza pasteur na fait pas kon Nzambe malamu. Mais na lingaba benganga frère to évangéliste c'est parce que naza mopandi sango. Frère et spoilo kwa munene zaka nzambe. Voilà. Alors la c'est ambiance au papa to koti déjà na makambo to lobela awa ba réclamation en mariage, makambo ya mariage to yeba. Oyo nini le kakale so tango ba kenda na mariage civil. Nini le kakale na mariage coutumier. To bondeli na nzambe. Nzambe to pesio Mexi ozali papa na biso vande na likolo yondo zali alpha omega et bandel pesuka. Père l'éternel, tozali na nzambe mosusu te lokola yo. Po totonda bolingo. Soki tozali na pema lelo ezali pona bolingo na yo. Opesi biso pema yo fele. Obateli biso. Opesi biso bilei. Oyokeli biso maulimbisi masumu na biso. Yango tozangelo kwa kupeso tokumisi kombo na yo. Totiki tangu oyo na maboko na yo. Papa lekana kolobela biso kati na tangu oyo. Liloba na yo evanda kati na biso na tangu oyo. Liloba na yo ebeta mbuma kati na biso na tangu oyo. Na kombo na Yesu Kristo. Mokonzi pe mobiksi na biso. Tobondeli na kondima tolobi. Amen. Amen. Alors, papa to kote na se ambiance antoyeba. Elo ni bomba na kati ya mariage. Na lingina lobelo komoko. Monde entier. Bana na nzambe baza kolela. Baza konyokwama. Eza na mobeko moko oyo batia kati na mwasi oyo azobala to mobali oyo azobala. Mobeko wana banani batie yango. Tozoya kolobela bino lelo. Na lingina ebisa bana na nzambe moko. Na se na mokili oyo tozali na banzambe mibale. Tozali na Lucifer oyo azali nzambe lokuta. Na nzela na ye banzambe baze bele puisque ya kitaki na mokili oyo na un quart ya ba ange. Chaque ange wana akoma kosala musala na ndenge na ye. Chaque ange wana azape na évangéliste na ye. Tozali pe na nzambe ya solo kombo na Yesu Kristo yenda azali véritable nzambe. Azali nzambe na biso. Azape na évangéliste na ye. Yesu Kristo nde premier évangéliste na biso. Yenda zali nzambe. Atindi biso na mokili oyo toutaki na eternité toya kolela te tomona pasi te. Kasi monguna satana na misala na ye. Ake kotia na chaque famille. B'évangéliste na ye. Banteni na ye. B'évangéliste to benga ya satana nde banteni. Po baleka na kofungolela batu porte. Po diabla kota a opéré na kati ya libota. Okomona na libota moko bandoki bazali. Baza bantene na diable atena libota na ye. Lokola b'évangéliste. Libota wana nganga zali.
ezali œuvre ya diable nde atie na libota wana mpo azwa moya kofungola porte. Na libota moko pasteur occultiste yali ezali diable nde atie na libota wana mpo afungola porte. Siko bien aimé fongola matoi mpe misu yoka. Nzambe Yesu na biso, kolo na biso Yesu Kristo. Azape na bevangeliste na ye. Oyo azotinda bango balongola bana na Nzambe na mitambo. Kasi bevangeliste ya Yesu Kristo bazali mingi te baza mukie. Bevangeliste ya Satana bazape ebele. Bango wana nde batondisami na kati ya ba église. Lelo tolingi tolobela sujet ya tina ya deuxième partie ya libala. Bolandi biso na première partie ya libala. Tolaka kibdo tokoa kolobela makambu ya libala nenge Satana monguna Satana bundisaka libala. Poete Bible lobi na biso na mokanda na Genèse chapitre 2 verset 24. Otangela biso. Genèse chapitre 2 verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nzamba lobi mobali oya kotika ndaku ya baboti na ye. Akoluka molongani na ye. Bakokoma moto moko. Yango nde likabo oyo Nzamba pesi biso elongola biso na lisumu yekobo. Poete mwasi nyonso oya balite ata vena ndako libala azosala lisumu ekobo. Soki Yesu Kristo aye place ne kozala lifelo. Ozomona puisque Nzamba longoli biso na lisumu oyo Adam na Eve basalaki. Apesi biso bénédiction ya libala. Libala yango nde bénédiction ya Nzambe. Sikoyo première étoile Nzamba pesi na libala apesi yango epai ya mwasi. Tolobela kibino yango na première partie. Lelo tozokita na bozindo. Voilà. Soki totangi na mokanda na Job, otangeli biso Job chapitre 14. Job 14 verset 4. Okay, Job 14 verset 4. Bible Biboué. Comment doit être soué? Comment d'un être soué sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Voilà. Bible lobi na biso na sembolango na lingala. Eloko moko te ya petwa. Voilà. Ekoki kobima kati na eloko na mbindo. Frère Yoka. Tozalaki na kati ya monde ya ténèbres ngana edirijaki ba monde misato. Nazalaki représentant ya monde astral. Monde astral ezali prison, ezali na kati ya se ya mai. Soki bakangi vinayo, babebisi vinayo, bakangi bozwi nayo, mabota nayo na se ya mai. Na dirige yango pendant 24 ans Afrique mobimba. Nazalaki représentant ya monde ya satellitaire. Monde satellitaire ezali monde ya renseignement ya bandoki. Na dirige monde ya satellitaire pendant 12 ans. En tant que commandant ya renseignement ya bandoki nyonso epa yali se faire. Apesa kinga 12 000 démons. Oyo na banda kotambola na bango. 12 000 démons wana par mois bazolia 12 000 personnes. Nazalaki pe na kati ya monde ya pandemonium. Oyo tokoya kolobela ngo ape tolobela na bemission na DVM ba na Nzambe so balandi ndenge Nzamba benda abenga kinga. Na lobela ngo wana. Diable a komisa kinga afan chéri na ye. Kolia na ye, komela na ye, kotambola na ye. Tokoya koloba ba mission apesi biso to détruire. Mais le premier mission apesi biso to détruire tozo lobela ngo ezali mission Yakobe bisalibala. Po libala nde ezali première likabo. Oyo Nzamba pamboli na moto. Après Nzambe komodire moto,
Nzambe lipamboli ya liboso ekopambola mutu lipamboli ya libala. Alléluia. Lokola zali papa ya mawa a maudire mokili. Mokili etondisami na bato. Amoni lobi maloba mabe pona mokili, ayepa bongisi maloba mabe pona mokili. Poete loko moko oye bebisaki mokili ezalaki lisumu ya ekobo. Oyo Adam na Eve basalaki. Alors, nzamba yeko bongisa kolongola lisumu wana, eko komisango, eko mapetwa na nzela ya libala. Yango moni libala ezali première bénédiction nzamba pesi na moto. Ezali première étoile o nzamba pesi na mwasi. Poete mwasi nde mutazalaki mutaliboso ya kobuka mibeko ya nzambe. Nde lakisaki mobali nzela ya mabe. Yango nzamba lobi lokolo sepeli na elokoyo. Okobanda komema bana mwana na libumuno pendant 9 mois oko souffrir. Mais mobali nzamba lobi okobanda konyokwa mapona koluka biloko akolia esengeli otoka. Mais soko tali mobali atoka kay musu 2 heures du temps 3 heures du temps. Azwi pelo kobana bakolia. Apemi tango molai. Mais mwasi butu pe moi azaka kana mukumba na libumu. Alali nango, alamuki nango. Alali nango, alamuki nango. Pendant 9 mois. C'est qu'on nzamba yeko pambola mwasi na étoile ya libala. Étoile ya libala eza pona mwasi. Mwasi na zan étoile ya libala. Et puis mwasi o azan étoile ya libala. Bana abota kabazala kabato minene. Ndomoni Lucifer atinda kibiso bibo bebisa mabala ya batu. Bo bebisa bokote sango trouble. Bo kanga basio bazana betwali ya mabala. Bo kanga bango babala te po basale lisumu ye kobo. A partir ya wana tokozwa bango toko kanga mabota na bango. Yango moni bitumbezali na mwasi ozana libala. Poete étoile ya libala ezapa ya mwasi, étoile ya bana o babota maka. Poete mwana uti pa mobali akoti pa mwasi ozana étoile ya libala. Bana wana bazalaka na étoile ya sagesse, bazalaka na bénédiction. Cette étoile nyonso totanga ki na témoignage ezalaka kati ya bana wana. Sikoyo monde à ténèbres. Soki ba moni mwasi wana zali na étoile, to bandai ko sala nini? Okomona to moni mobali moko a seri alingi ko bala ye. Okomona Lucifer akotinda nga to doublir na ngai. Tokoya déjà bandoki ya famille na ye. Ba pesi information. Kezali na mobali moko abimi fiancé, alingi ko ya ko bala mwana na biso. Tokozwa elilingi ya mobali wana. Ngai to doublir na ngai. Tokosala incartation to bimi na forme ya mobali wana. Babengi yango dédoublement. Ti lelo mabote bele zo panzana likolo ya dédoublement. Ti lelo bato ebele pe bazo kima beglise pasteur wana za na moto ya nzambe. Mais diable a imité elongi na ye. Likolo musu pasteur wana mukolo wana azwaki kanda alobaki mabe afungolaki porte moko na nzela ya lisumu. Arepataki talalaki na kanda wana butu wana diable ala telongi na ye. Ake kobimela pe mondimi moko asutenaka na église. Mondimi amoni pasteur Rosanda sambela kazando ki mondimi pa kimi. Mais or que ça dédoublement biloko to banda ko sala. Yango ezala basali ya nzambe. Na yebi ke ezala ngana za sembote. Biso to fungola ka ba porte. Mokoi sami na 12 heures juste. 12 heures une seconde se repentir. Puisque Yesu alobi na biso na mokanda na Apocalypse chapitre 3 verset Apocalypse chapitre 3 verset 8. Nzamba alobi na biso ayebi misala tozali kosalila ye. At lokola to wangani yete. Ata tozali na makasi te. Akofungolela biso porte o moko taki kokanga. Nzamba yebi ke lisumu
eza puissant pour na kokweyisa moto yango atindeli biso grâce o eza Yesu Kristo kozela te liwa ekuta yo na lisumu ato banda ekobanga nzambe soki liwa ekuta yo na lisumu place no ezali felo po ete lisumu yango nde satana ozomona siko diable atindi biso tobebisa mabala okomona eloko nini ekosala bandoki ya famille bapesi biso déjà information ke mwana na biso yango azobala puisque bandoki ya famille baza ba antenne ya diable atia poza bango na mabota po ayeba makambo elekaka na mabota bato po diable aza na ye omi présenté Yesu Kristo ndazali omi présent ya monaka nyonso oyo ezoleka mais diable abonaka ne nyonso te aza moto alokuta atia nde banvoye na ye mpo banda koyebisa makambo na chaque famille atia baévangéliste na ye nyonso ezoleka na famille no yo pesaka rapport bamoni mwana wana alingi kobela alingi kobala pardon bapesi biso information na information tokolandela mwana wana tobandi kolandela ye tokomona mokolo moko bapesani rendez-vous na mobali na ye esengeli bakutana na 16h un musu lundi na 16h lundi na 16h wana biso tokolatela mobali na ye forma mobali na ye makambo nyonso tokobimela mwasi wana a partir ya 15h to 14h okomona mwasi akamwa lobi me mobali na ngai olobako koya 16h oye 14h ndeno habité na sali yo surprise eza mobali na ote maman zana ki vit ya fiancé zala na vie de prière omoni bongo avobima na mobali wa kota na kati ya chambre gumba mabolongo na yo bondela nzambe puisque prière ya moyenge bene aza nani aza mutu o azotambola na kobanga nzambe aza mutu na vie de prière a mutu asalelaka nzambe ye wana nde moyenge bene mona na nzambe prière ya moyenge bene tango zo prier wana ko talobi malibando ko mona eso mobali wana ta ko kima à cause de force à prière eza na basi ebele basalela bango ba dédoublement ndengo mona ka mobali ya butu mari de nous eza dédoublement même na mo ibayela kayo yo vie de prière rezate mobali wana jio bobimi o komona vrai mobali na yo tango aye na sima 16h ekoki aye kolukayo les mêmes bandoki ya famille na yo to ya quartier o bapesa ke information wana babimele baobi aoti kozala babimena mobali moko boy batie song babebi se motema tala mission to bande ko sala pona ko détruire mabala babebi se motema okomona mobali akobanda kobenga mwasi mwasi ana pareil na maboko mesona kate to kangi réseau wana bien aimé tikana ebisayo ezala ba telefone oyo zomona tozo salela eza biloko ezouta na kati ya monde ya ténèbres yango na ebise bino ezali na ba caché ya www.com na expliquer kino na ba émission wana pe na koya kolobela yango w ezali 23e lettre na alphabet soko zu na alphabet wana 23e lettre na alphabet okomona yango W za 23e lettre na alphabet. Au moni point wana batie na souka za signe ya multiplication. Pourquoi batie ngo na souka point mema ba 23 wana nyonso. Soko badi ko sala 2 fois 3 comme on est sur 6. 2 fois 3 puis 6, 2 fois 3 puis 6 et puis 6 66. Mais mutu oyaza na Yesu Kristo. Tango sombi telefone wana po ebiki sobomo ina ote me po salela yango obondeli yango nzambe pe opesa ki 1/10 ya monta o sombela ki telefone wana yeba ke komi purifier na makila na Yesu Kristo o nyonso mwana na nzamba simbi na maboko na ye po esoulager ye abondeli yango nzambe makila na Yesu Kristo purifier kango yango moni tozwi ngolo tozwi za grâce na Yesu Kristo po purifier eloko nyonso mabe kokoma na maboko na biso e kokota na banzoto na biso mobali wana kobanda kobenga mwasi wana okomona mwasi wana ko répondre te mobali akosilika ndenge ni appareil ezo sonner mwasi o répondre te or que pas ya mwasi appareil ezo sonner te to changer numéro a mwasi wana to memi yango na monde à ténèbres na monde à ténèbres ezo sonner okomona place tozali
tobandi koseka yo mwasi wana kozala domine akobimba na esprit na biso wana tango abimi na ye o doublir na tindaki tongai moko pona bande pe ko se dédoubler na yibi étoile ya libala ya mwasi wana a partir nga bimaki nanga po azanga ki vie de prière mobali wana ki asiliki mwasi tango akozonga bebi se mobali no auti koluka yo awa toto zala na yewa biti auti koluka yo awa abenga mobali wabi na ye wana to abengi mobali azoyamba telefone te libala wana pe to bebisi yango libala wana pe kufi mobali wabi na ye wana na benga kio ezo sono zoyamba ngai te non ngai te libala wana kufi ebele mibali abie balinga babala bango o nzamba tinda ki étoile ba regretta ba koma koloba ti lelo makambo ezo salama papa talanga mobali yaki abala ngai tala mobali yako bala ngai kimi ezana muto asalaki ke dédoublement na place ya mobali na yo yo monako bimaki na mobali na yo monako kotaki restaurant na mobali na mokotaki na esprit moko oya asalaki dédoublement ya mobali na yo à partir ya balie ya famille à partir ya bandoki ya famille babimisela ki o dédoublement o bimaki na zaki mobali na te yango moni mobali wana kima libela bato bana ba problème obobenga tozalaki lisusu omoni mwasi lokola lingi mobali mingi mobali pa lingi mwasi mobali aya asali kaka geste ya présentation azwi mwasi musu mwasi azalaki na zeme azwi akepa na bango to akepa mobali wana tango asali présentation wana bandoki ya famille wana bamemi information wana epa na biso na kati ya monde ya ténèbre tango bakomema information wana ta basaleli ye présentation bo akepa mobali wana eloko nini ekopase tango kaka basali présentation wana esika présentation wana bandoki ya famille ya mobali na ya mwasi kaka esika basalaki présentation wana na moi na butu à partir ya 0h30 1h 2h réunion wana ekoya kozonga kaka esika wana tango réunion wana ezongi kaka esika wana bakosangana balobi atoka biso tolingi libala te mwana na biso to préparer mobali ya butu mwana na biso to tie po salela biso il faut to bloquer bango ba précéder te basuka kaka ndenge wana ba voter mibeko na butu ba voter mibeko wana à cause ya lié ya famille tant tozolobela lié ya famille bato bozana bango na makila moko et déclarer yo mama okomona bobotana mobali bana bozanda kumoko ti lelo mobali azo simba mbongo makoka kobala yo te ezana mibeko moko oyo batia likolo na bino oye bloka libala na bino continue te ezali ndeko mama ozana problème oyo obotina mobali bana bazana ndako facture ici ba pesa ye mais ti lelo azokoka kobala yo te ambiance batindeli molimo ambiance libanda sambela Sambela bien-aimé, Sambela quelque part. Ici, baby, ici, mon bali. Mon sous ezalaki, au comment na mobali ya ekobala moi si coutumier. Na butu wana. Batie pe programme ba famille ba yebi. OK. Samedi bazo sala coutumier, samedi wana bazo sala civil. Baye ba pesi ba biloko na moi et pas ba mwasi tant ba pesi ba sali kinzonzi ba sololi okomona na butu bandoki ya famille ya mwasi bandoki ya famille ya mobali baye ko sangana kaka sika ba pesa ki libala kutimie wana baye ko voter mibeko pona libala na bino balobi lokola to luki ko bebisa libala ya mwana na biso ya mwasi banda na ki fiançailles toluki to kokite il faut toluka to bloquer mabota na ye lokwa bazokende civil to bloquer ba voter mibeko wana na kata mibeko wana ba voter bakobimisa de alliance moko ya kindoki de alliance ya kindoki wana bakobimisa famille mobali bimisa alliance moko ya kindoki famille mama pe babimisa alliance moko ya kindoki ba pesi yango na moto moko ba yebi déjà esika moi nazo sala mariage na commune nini
soki na kati ya komini wana na butu wana bakotala soki bourgmestre wana aza occultiste kaka na meme butu wana esi bapesi bourgmestre wana koli ya kindoki wana oyo ezali baalliance ya molili bapesi Physiquement, vous êtes dans le micro, na molili makambo elekaka na molili koli wana me bandoki bavandaka boye ndenga na tovande tozosolola yo kasi bavanda ndeni kende tovandaka nde tovande boye bapesi ye baalliance baluki bapesi ye baalliance tala omoni monde ya ténèbre eza na désordre nganga azoboma ndoki nganga okanga ndoki mais soki ekomi likambo intérêt ya ténèbre bayokanaka puisque bandoki bazali na représentant na bango o azope memela bango rapport et pas Lucifer ndenge nga nazalaki pendant 12 ans kobanda ya renseignement ya bandoki nyonso en Afrique yango mwe nalobaka ke mutu ayebi ndenge bakangaka ye nde yebi ndenge babongisaka mutu ayebi ndenge babebisaka ye nde yebi ndenge babongisaka mutu ayebi ndenge bakanga ye nde yebi ndenge bafungola soki diable etilizaki nga mpona kokanga bavia bato mpe kobebisa bavia bato lelo yesu kristo azwa koutilize nga mpona kofungola bavia bato mpe kobongisa bavia bato omoni sikoyo mission oyo bapesi nga wana ezalaki mpona kodétruire nde makambo ya boye lelo tobandi bamission oyo diable apesi nga mpona kodétruire mabala bakopesa koli wana koli wana ozomona famille papa ebimisi famille mama ebimisi euti na s'accélérer pa Lucifer eye na destruction soki bakanaki mpona mabota bavote mibeko wana bakotisi yango na baliansi wana bakotikala kobota te eloko nini siko ekopase bapesi yango occultiste nalobi te ke babourgmestre nyonso baza boccultiste non oyo mpe ya boccultiste bazali oyo mpe ya malamu bazali me bandoki bakoluka autorité civile nini oyo azali occultiste bakokende na kopesa yango ntango bakopesa yango eloko nini ekosala akozwa koli wana bino esi bokotisaki deja mikanda autorité civile wana yebi date na jour oyo akoyamba bino et puis na butu wana barapele ye lisusu lobi okosala nini ya mwana na biso boye aza na bakoli wana ntango mobali na mwasi bafamille surtout monaka bato mingi bakumisaka mwana na nga bali bandoki bango wana tala ndoki aza na gentil moko na moi mpo bacomprendre ete yango moni na émission tokoya tokoloba tokopesa pe témoin ndenge nini tobanda ekoboma bandoki puisque baza bahypocrite tobanda ekolia bango tobanda ekolia bango mpo baza bahypocrite soki toyebisi likambo ayoki te tobomi etole alors eloko nini ekopase bato baye mariage babengi bango bourgmestre wana kotia bakoli wana na misu na maboko te na misu ya baliansi wana ekozala na misu na ye moko ya na liso moko ya na liso oyo akotuna mwasi mobali olingi mwasi na yo pour les meilleurs et plutôt pour les pires mobali akopona pour les pires et pour les meilleurs tango azopona pour les pires plutôt pour les meilleurs meilleur ezali Yesu Kristo nalobi na bino na sena mokilo tozana banzambe mibale tozana satana oyo azali nzambe ya bapasi komonisa bato bapasi konyokola bato bapasi toza pe na Yesu Kristo oyo azali nzambe apesaka bato kimia apesaka pe bomoi bien aimé landa deuxième partie au bien Yesu Kristo nzambu apesaka kimia pe bomoi ye aza na pire te aza na meilleur oke kobala batuni yo olingi kobala pour les meilleurs pour les pires loba na lingi kobala pour les meilleurs pour naza Yesu Kristo aza meilleur apesenga libala puisque soko za na Yesu Kristo oyebi Yesu Kristo ndenga lobi na mokanda na 1 Jean chapitre 3 verset 5 à 6 alobi moto oyo andimeli ngai Yesu Kristo atambolaka na masumu te soki moto andimeli ngai azotambola na masumu seka yebi nga te pe amona ngai te ozomona donc yo ndimeli Yesu Kristo seko yebi
mpo mona ye. Donc okoki ko compter mukolo moko te okoki ko sala divorce. Pour nazo mona ba pasteur rebele babali ba sala divorce. Eza nzambe te. Puisque na mokanda na Ligue chapitre 16 au bandi na verset 19 à 18 à 19 okomona nzamba lobi mutu aboyi mwasi na ye asali lisumu ekobo. Mwasi po aboyi mobali azosala pe nini ekobo. Donc nzamba sangisi bato ndenge alobi na Genèse awa apesi biso lipamboli wana mpo na bokabwani te. Soki mwasi asalaka o mabe, soki mobali asalaka o mabe, yo gumbaka mabolongo na se, nzambe moko akosepare bino na ye na bandenge nyonso kasi na makasi na ote. Tango batuni mobali wabi nalingi kobala mwasi nanga pour les meilleurs pour les pires. Tango atangi meilleur atangi nzambe, tango atangi pire atangi diable. Nzambe na biso za nzambe na zuwa. Exode chapitre 20 verset 1 à 4. Nzambe na biso nzambe na zuwa alinga kateba sangisena banzambe mususu. Donc le barassou le pire wana. Les pires wana ezali po diable nda voter ngo ba kotsa ye. Po diable linga ko comparer toujours ye na nzambe. Ok, nzambe na biso yende nani? Yesu Kristo. Nde nzambe na biso. Oyo azopesa biso pema pe bomoyi. Oyo azopesa biso mabala. Omoni? Tango lobi kakake na lingi mwasi nanga pour les meilleurs pour les pires. Donc au voter pasi, au voter pe sengo. Or que pasi yango nde Satan nda memela biso pasi. Poto nyokwama, poto zanga mabota. Poto zanga mbongo, poma libala wane koma kaka malade, eza Satana. Donc obengi ye, nzamba koyoka mawapo yebi ete. Saint-Esprit bimi, po sangisi ye, yalinga te ba sangisa ye. Directement autorité civile wana, akozwa kolie na liswa droite, koli wana ezali na alliance ya pasi, o libota ya mobali ba pesa kiye, a fixé. Tango okota kaka alliance wana fixé et koti na kati alliance wana directement alliance obino bosomba ki bopesa kiye eza lisusu yango te eza na deuxième alliance moko ekokota na alliance wana et faire disparaître alliance obino bosomba ki o wana vai na loboko mais yozo mona kaka alliance to somba ki yango tolati. Et comme pe na côté ya mwasi batuni mwasi alobi oui nalingi mobali nanga pour les meilleurs pour les pires au voter diable au voter Yesu Kristo te pour Yesu Kristo nso aza pona pire te aza pona bapasi te aza pona sengo molimo mosanto koyoka mawebimi ndo moni bugumeso tango zolalisa olukela bana na nzambe ba image wana pa ba mariage ya ben koni okobomba tabilongi na bango tela bango okomona autorité civile wana tango azo latisa alliance wana ayaka boy azo akufungola miso akotisi alliance tango afungoli miso akotisa azo kotisa nde alliance ebimi na liswa gauche et koti na kati ya alliance oyo mwasi basombaki na mobali na ye directement na seconde la monde a ténèbres ça la likambo na 2 secondes directement na 2 secondes oyo bino bomoni bosombaki monde a ténèbres longoli etiki oya bango na liboko na yo po ekota ki kati nango bo voter bino moko libala ya passe. Okomona siko na kati ya libala wana. Banda bombali na mwasi babalana. Mwasi azobota te. Première année, deuxième année, troisième année, sixième année, septième année, 10e année. Bandoki ya libota ya mwasi. Misuku tukana première année, deuxième année, troisième année. Baza simbi Yesu te. Bayebi Yesu te. Bien-aimé koluka mabota et pas banganga te. Yesu nda pesa kamabota. Kokende pe kolukango na ngomba te po na ngomba kuna Yesu bamekaki ye na ngomba na diable na ngomba kuna ba faux prophète batondi bazotia basi bazeme boke kobima na basi ya bato balobela ka bango makambo ya mystique bazolobela yo vi na omobimba wana eza ba voyance baza bandoki ana lukaki Yesu na kati église pe nzamba pesa ki mwana okomona na kati ya libota wana première année, deuxième année, troisième année, quatrième, moi na zoyate. Bandoki ya famille no bakosala nini?
bakoluka na temps wana talo moni monde de ténèbres eza makasi te meza maele bakoluka mususu panda temps wana yo lingo bala bakoluka camarade moko ndoki bakotsa pembeni na yo po bayebi mission moko bazoluka kati no bazo préparer bakoki pe kotinda ndeko moko ndoki batindi pe na camarade moko ndoki aye koyebiso alobi frère de donné bando bali moi ça zobota to monte que moi ça cause un problème yo kufaka bo sa mwana lukata petite moko bimanaye petite obazo so luko bimanaye et si ba préparer pe moi si moko ndoki oko comprendre te que mwana moi si moko banda ko soso bien te makoma ko so bien ba gentil moko ndengo yokake ba ndenge baloba kolinga moi si batala kango na miso moi so kazo lingo e ba onka na miso ba gentil moko banini okoka kamada ndoko abi melinga fio tuzomona ta sopana pana yo linga yo mekana no mona pe bobota kana yo mobali akezwa mwasi wana za ndoki aza mwasi ndoki nani atindi mwasi wana eza bandoki ya famille na yo batindi ye pa na yo pona nini po baboma kaka libala wana c'est parce que ba mona ki libala wana mwasi ozobala za mwasi étoile bokobota bano bakozala batu minene po mwasi aza étoile abota kaka bano yo bakozala bakonzi bakozala ba pasteur minene bakosalela nzambe étoile na bango ekozala makasi siko batindele o mwasi ndoki koto ba bloquer koto mwasi ndoki tanka ko bimi na e pe ndenga ko céder ko ndimate pour eza mission o bimi na e kaka bo ka akanga mizemi nazana zemi mu master momi wana na lingaki wana boy aibi singa za na zemi bokende kotalisa non kitesa batesa za na zemi na ibisa koni momi ana botaka te sangwe komi pa mwasi na ndako mwasi atomboki mobali infidélité ko benda ne koti ba mvute déjà mobali pour que mus aksal déjà kobo pour mutunyo so alingi mwasi libando asali mariage azobima nazo sale kobo ofungoli porte mobali bandoki ya famille ba mvute mobali akomi ba langage ya mabepa mwasi ernyo so butu moyo botaka te boyebu akomola la pa mwasi ba choque le kakangi biloko sa nini akei libale kufi esika mwasi akendaki bandoki ya famille bakotika ete zonta kozwa mobali mpoza na étoile akozwa mobali mususu oya eza na vie de prière okomo batindeli pe antenne bandoki mobali mususu babala ni tenini ta mekika ko bimana ebwe zemi siko conséquences zanini bana oyo mobali wana kobota na mwasi wana ndoki mwana liboso akozala ndoki koma bateye ndoki diable akokotisa antenne lisusu na makila na yo propre oyo boti po aluka ko combattre yo abuluka ko boma yo abebisa musala na yo abebisa pe ba makambu na yo nyonso économie no ekoya akomisa yo même malade propre mwana na yo yango diable ateli yo pe antenne na kati pena ya ndako na yo propre mwana no oyo boti bapesi ndoki mwasi wana ndoki akimiswa bandoki ya famille na yo yango mwe na lobi soko mwe bapesi mwana no ndoki koluka no bato libanda te kindoki wana uti na famille na yo ozomona mususu pe bazaka kana vie de prière makasi mobali wana sala kesika bien tokoluka na kata société sika mobali wana salaka soki tomoni kaka chef ne moko azo kitiste to sololi na ina butu tolobi no tinda mutu wana imitation to wana mission ya osala na ndako na epo photo panzaka libala wana batinda mobali imitation mwasi atikali na sima batindeli ba camarade bandoki batindeli bandekone ya bandoki baye weme ovena libala 7 ans mobali pazate mekana no koyiba ta libanda pa mobali moko balingaka ote se balingaka wade ba otinda bantene bandoki ba bandu déranger na nzela okomona mutu moko azo déranger na nzela propre mutu ka responsable ba préparer déjà mais kana no obimana na foda totala na foda totala soko okangama okolongola na yango mobali pa koyeba te mais kana no toyeba soko okangama toza problème mobali to landela no mobali na ba traitement bien omoni mwasi abimi na mobali wana ndoki kingo zemi mobali nanga kwa ko comprendre akia longola boye compliqué bakati matrice mission ya bandoki baluka ki basala ekokisami donc ebele bazolanda nga bakata bango ma matrice eza mission ya bandoki. OK.
Vous comprenez? Akenda ki koiba, au fungola ki porte, o ki bwande ko sambela, bakato matrice. Mobile pe kota ko kene na voyage wana boy, batinde pe bantene ya basi. Asambela kamakasi me muninga moka kanda koya. Abadi ko memena banzela na zwi mwasi moko ka kina sida. Abimi na e sida kindoki. Aya bimi na mwasi na e boy, bazwi sida bakufi. Soki babotaki, bana wana batikali kotelengana. Ndo moni mission oyo bapesa do sala na kati ya mabala. Mabala mingi eza détruit à partir balatisa ki bango alliance oyo bandimaki kobalana pour les meilleurs, pour les pires. Or que pire yango nde Lucifer nzambe ya pasi oyo ataka kaka ba pasi na ba via bato. Meilleur yende Yesu Kristo nzambe oyo azongisa kesengo na mitema bato. Apesaka kimena na mitema bato. Yo oyo sala mariage obala mariage ozaki na difficulté nano balite olongola pe bazeme nano balite ozwa pe zeme na mobali no me bolongola me banda bobala na ti le lobota kate yebeza na mibeko moko o bandoki ya famille no bavotaka likolo na yo mibeko wana bakotisa ngo na koli alliance mibeko wana bakotisaki yango tango kaka bosalaki présentation moi azwaki zemi présentation ya na ndako ti le mobali yako kobala ote batsaki mibeko moko botikali kaka bongo libala etika ko continuer lisusu te ya na mibeko mo bavotaki pona yo eza pe na ba pasteur ebele ba misu balobi tokenda biso civite mbongo ya te tokeka ko sa religion ba mon église bokenda pasteur wana zo cultiste à partir ya misu pour tous les pasteurs occultistes ceux qui na civil bakotisa ki alliance te bakota ki alliance autorité civile wana zala ki ne occultiste te mais pasteur na mna zo occultiste akotisa koli wana pasteur na mna zangi vie de prière kaka denga zo latisa yo bandokyo banzinga ba otindika pe koli wana partir mesu ekokota yango tango zana libala zala na basali ya nzambe pe bentexese babundi la nzambe pe yo pe zana vie de prière yeba ke libale ya lilikabo oyo nzamba pe sina mwasi po elongola lisumu ya ekobo nzamba pambola bino tozo continuer to kolobela toujours makama mabala oyo ezaki deuxième partie ya libala bolanda yango bo partager yango esunga na bato o babala bana ba difficulté ya mabota bato o babala bana difficulté ya ba santé bato babala bana difficulté ya kimia na kati ya libala na bango mobali kaka mobulu mwasi impoli ayoka kate a partir koli oyo bakotisaki na kati ya libala na bino mibeko wana ezalaki voter na ba famille na bino nzamba pambola bino olingi kobenga numéro na biso za affiché wana 081 43 30 475. Olingi pe kolanda biso beti DVM Daniel TV. Olandi biso. Nzamba pambola bino, bo s'abonner belé, bo partager belé, bo kolanda pe mission oyo na suite à témoignage na chaîne na biso pe ya Kitasa Monde TV na pesi bande konyo so bazolanda biso mbote o bana ba difficulté mabala o ba pe nanu ba botité bobangate Yesu Kristo mutapesa kalibala yepe mutapesa kabana nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongite tokutani na suite ya troisième partie ya libala toko continuer kolobelango bye bye na kombo na Yesu bye bye nzamba pambola bino tokutani malasima donc sur YouTube aussi nos chansons sont là betka de Dias banzembo bimana télécharger beaucoup bakolanda prédication ou enseignement ou sur le mariage pour te découvrir encore beaucoup de choses. Que Dieu bénisse, que nous retrouvons nous bel et bien prochainement. Bye.